comme délégué na bango leka pesa sango oyo na combattre ya Simon Kimbangu parce que moi magicien te kana biso te ça veut dire quoi bazundoki donc kuna na monde bandoki parce que au monde na bondoki toza na deux camps toza na ba satanique na ba satanisme donc ba satanique eza bato ba mona satana mais ba satanisme eza bandoki oyo nde to mona na quartier bango ba mona na bango satana te mais bazalaka bandoki kufa po muta kufa osala jwe lote mais so simbi koro lengi akese na elongo le to kotaki bato banda okotani belé bakota mokolo ngo belé la to kende na délégation to kendaki mais bato presque bato nyonso basimba te kilongo omoni kilongo lelo kala kilongo ezalaki tango biso to koti kilongo biso kutana na nzota papa Simon Kimbangu mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bateli le nazarien lipamboli oyo mbona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na nzambe oyo babenga na makoni. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité. Shalom, que Dieu nous bénisse et la vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa. Nous sommes là pour vous servir comme dit Habakkuk, toujours à mon poste jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser, certainement. Juste après cet élément, nous allons vous présenter notre invité qui est déjà sur ces plateaux. Régie, à vous. Des retours sur ces plateaux, c'est quand il a fait plaisir énorme à maman Madé Kebani, maman Betty Kokelea, maman Fouratabou, papa Gilabala, à Nikab depuis les Issa, que Dieu te bénisse. Maman Lauriane, God bless you, la princesse, que le Seigneur te bénisse. Papa Kessi, Tuyindula, Shalom Mbote, Mosako. Mbote maman. Bonio. Te kimi ezali na kombatata Simon Kimbangu. Okomba tata. Ya mwana. Ya mwana mosanta. Isa kunini. Kitoko. Na mbote so pesi moto mbote te mobolo. Oh, eza mbote to pesa okili mobimba. Ça veut dire donc les trois personnes en dit. Je sais pas comment vous ça papa c'est même mobeta abo. Te. Beta abo mote. Ah. Mbote na bande ko Orlando. Na pesi mbote na vie José Mandako na Canada. Na pesi mbote na papa na ngai papa Chimanga. Papa reveranga na benga reverend Chimanga. Na ndeko na ngai Shekina na pesi mbote na binono surtout papa Marius donc boze belé na pesi binono sombote ba mama nga makala boze belé en tout cas boze belé moya ko citer ba kombo awa mingi ezati boza me belé pesi mbote pe na vie na nga chano binanu to boza me belé na pesi pe mbote na mama Tiffany yo moko nengo batia. Merci Papa Kesse, merci Papa Kesse. To ça vraiment na posa ya ko pesa yo vidéo Olanda. Centre Kimbangiste na Kasavubu.
na se retrouva ki nazala ki na nzambe mais na banaye komona nzambe te na banaye ka kosola na banaye ko sentir nzambe pembeni nanga tozo solola mais na banaye ki komona elongine te mais na banaye ko sentir présence na ye nebi ke bala nzambe mingi boza bolota bandoto bolota mona muto zo mola muto te mozo zo solola na ye azo pesa ba message azo pesa ba instruction azo lobelo makambu mingi za kanzambe. Tango na se retrouver molimo na ngai ezaki ndoto te kutu konzamba zundeng molimo na ngai amemi ngai na centre ba kimbangiste pendant que nzamba minga na centre kimbangiste ki relaxa ngai simo kimbankiangani nzamba bisinga simo kimbankiangani obobondela obatu babondela ka ba kimbangiste babondela ka babiki azali nzambe te Simo qui manque qui a vraiment un magicien monene, aza vraiment magicien occultiste ya monene wana azalina misala mabe aza ko bebisa ba amingi ya nzambe abungsi ba la nzambe mingi na nzela ya solo. Nzambe bisingai tango nzamba zimo limo na ngana na kene kiski mbangisi na molimo na zaki na nzoto ote na zaki nzoto molimo na se retrouver to zaki na nzambe bitone ko solo na nzambe mais na bana ko mona nzambe te metone ko solo na ye na zo sentir zaki pembe na nga ton na komo l'église ki mbangisi bato na ko beta ba mbunda bato bazo sepela bato bazo défiler mais na ton na kitina ton na komi na église ki mbangisi zaki molili ezaki molili na centre ki mbangiste ezaki vraiment ténébreux mais la kati ya molili wana na zana capacité ya komona bato bazo beta mindu bazo beta mindule bazo sepela bazo bina bien aimé dans le Seigneur et les kela kinga makasi na kati ya molili bakimbangisi bazo beta mindule directement nzambe abisinga tala kuna suka zo laksanga sika papa simo kimbanki yanga nazalaki atie maboko ne a pointer na l'église qui m'a resté dans les bosso parce que bachaki kita parce que mon kera na bango na benga kanzambe na bango za singa fixer mus notala papa wana zanani on atala na miso normal boye na miso bo moto na biki wana zali papa simo ki mon kera ndo babenga ka nzambe na église bakimbangiste nzambe singa fixer sous miso natala wendo nzambe singa fixer sous miso natala subo na nzambe na zomona kaka simo ki mankiangani nzambe singa fixer sous miso makasi nde nzambe yo kufungula nga miso molimo tongo na fixer miso na moni simo ki mankianga na vandi azaki rempli na lumière moko ya makasi lumière moko boye na kati na ye azaki entouré na ba puissance ya ancêtre na lumière ya molimo mo sans touté mais na lumière à Lucifer azaki lokola représenter à Lucifer donc avanaki na kiti mais azaki nzoto na ezaki azaki entouré na monaki ba mitu ya batwe na monaki ba squelette ba zingiye ndeti ba extraterrestre batalikolo na extraterrestre ba zingiye na moni na makolokoto na yo ndeti batu ba zingiye donc azaki protéger ba puissance ba ancêtre simo ki mon kianga ni obenga kanzambe wana na moni ezobisa lumière moko wala kata lumière wana puissance moko ya négative puissance moko ya mabe ezobima na kati ya lumière wana namba singa fixe soumise na komona na moni biloko mo bizarre ba puissance moko bizarre nzamba bisinga nesi papa skut na ko soana nzambe nazo monete me nazo soana lokola ami esingo moni mutu abenga ka nzambe wala azali nzambe te simo ki mon kianga ni wana azali nzambe te azali nganga bazali bo occultiste bazali bato o ba ko bungisa bana na nzambe satati ni bango mission pona ko désorienter bana nzambe mingi na melisinga simo ki mon kenga azali nzambe te simo ki mon kenga la ba puissance ya ba ancêtre azali nzambe te botika ko benga nzambe tango nzamba talisinga misala na nzamba singo zo mona ndinga sana azana ba puissance ya ba ancêtre azana puissance ya banganga banganga bokoko protéger kaye azana domination azana bokonzi ute pa ya nzambe te nzamba bisinga ko mona bokonzi ya nzambe te parce que ye ami benga azali nzambe tango nzamba talisinga nzamba la singa na kati ya centre bakimbangiste na moli ba cha caméra cachée ba caméra na se ya mabele ba caméra cachée na kati ya porte na bango ya liboso tango côté l'église kimbangiste tango so côté l'église kimbangiste ba cha ba caméra ya milimbo ezina ba caméra ba chat na kati l'église kimbangiste mutu nyoso côté l'église kimbangiste na centre na ba scan kaye ezana na scan moko zakana scan kaye mutu côté ok l'église kimbangiste kuna ok na centre ba kimbangiste tango côté kuno za no kimbangiste ba ko scanner yo
nzambe abisinga ozomona papa Simoki Monkianga ne ozo o wabengaka nzambe wana azali nzambe te nzambe azwaki molimo na ngai azwi molimo na ngai vraiment meminga na église kimbangiste na centre kimbangiste nzambe alabis alobi na ngai ke Simoki Mbanga za nzambe te pe nzambe afungolinga miso molimo na moni azaki na lumière moko neti moto neti lumière moko ya makasi mais na kati ya lumière wana na moni ba puissance ba ancêtre na moni ba crâne ya mutu na moni ba squelette na moni ba extraterrestre di kolola ye asaki vraiment nzambe singa azaya nzambe te bato babengaka ye nzambe yebaki nzambe na bino ezali felo bato babengaka Simoki Monkianga na nzambe bozana kati ya perdition bozena kati ya perdition ndeko na nga nzambe la bina ko benda bala nzambe matoi bakimbangisi bazana kati ya molili bakimbangisi bazana kati ya perdition yo gumba milaka Simoki Monkianga ni yo gobenga ka nzambe bien aimé bisa yo kimbangu kianga ni azali nzambe te azali ntoki azali na ba puissance ba ancêtre azali na ba puissance moko ya mabe ya bondoki makas azana kati ba franc-maçonnerie bazana kati ya ba secte moko donc église kimbangiste en réalité ezali obozo monde na miso libanda te église kimbangiste ezali lokola secte religion kimbangiste ezali lokola secte na kati secte na bangwana bazana ba puissance nyonso na kati secte na bangwana bazana ba niveau bazana presque puissance presque biloko nyonso na kati na bango bazana franc-maçonnerie bazana ba sorcellerie bazana ba école ya enseignement diabolique baza makambe bele mingi ya mabe bien aimé nzamba telisinga makambo mingi bomba malakati église kimbangisa nezali ya sombre bien aimé naza ba révélation bele o nzambe alakisanga o nzamba zo molimo na nga meminga pona ko lakisanga nzambe na ko lakisanga makambo zo leka na église kimbangisa bien aimé nzamba bisinga Simoki Monkianga na za mutema mabe papa bozo mona wana nzamba binanga za mutema mabe ozo mona wana za kaka extérieur mais na kati na Satan le diable même a personne suffire yemoko en personne kati ya papa wana nzambe lobi mutu moko te agumba melaka Simoki Monkianga ya omona nzambe mutu moko te oyo adoraka Simoki Monkianga lokola nzambe akomona nzambe mukola suka bokozala juger parce que bible zo telesa biso te si ezote nzambe azali nzambe ya zuwa oyo partageaka gloire ne na moto te bien aimé amen ozomona na azala mwa difficulté ya koloba lingala tina suka parce que na nesina kosa ba vidéo mingi na français bien aimé dans le Seigneur nzamba lobi na ngai Simoki Mbangu azali nzambe te nzambe singai aza mutema mabe soka zui décision kosala mutu mabe soki azui décision ya koboma yo il faut abomo soka zui décision babomaka bato na église kimbangisa bazana ba prison ya butu bazana ba groupe ya bomaka bato babomaka bato église kimbangiste bakangaka milimu ya bato bakangaka batebe na kati église kimbangiste nzamba bibo bimela église kimbangiste bo benga Simoki Monkianga na zali nzambe te message on a pesi naza mosala nzo komola nga émerveillé servant de l'Éternel je suis la servante de Dieu je suis la prophétesse naza na don naza missionnaire nzamba zoko molimo la ngai amemaka nga ba place mingi na soki na lali molimo la ngai bimi na nzoto nzamba amemaka nga ba place bela visitaka ngai message na yo ko pesi na mokili bo yokango naza ba message bele ba voyage be na salon nzamba lakisa ngai na kobana ko pesa bino ba message bo fungola misu bikisa molimo na yo tango zali su mingi te tika te nzamba lola pambola yo mto landa tolanda merci Régie. OK. Vraiment, toko linga maloba mingi ezali pa na papa keso landi lelo tant que ça ba révélation bilo nzamba otalisa ye et que bino pe pour papa Simoki Monkianga na nzambe soto ye bateka nzambe na mtola kisaye to nzambe mususu mtola kisaye so wala kisaye za nzambe nini wa bino pa nzambe nini déplacement pour lui po ya bin nzambe mta révéla kama maki en esprit. Merci. Merci na komba tata mwana pe molimo santo. Eobi ke eza na mwasi moko magicien a prophétisaka pona Paul. Hein? Abi bato na moni wana bazana molimo na nzambe Paul alobi wi alobi makambo solo. Mais comme atando ki pene na biso to pusana te. Bamoni aza vraiment na oubli. D'abord makambo belé ya pa yebi ya moté. Azana mwana moké. Makambo belé ya mboka ola yebi. Temtasimu munduki bato na ajinete ya mwana keta makomi prophétesse. Kasi te te mutwa non ami komisiti ba tu pe bele pe ba ami komisati yo mona ate na ba quartier to fona mona mutu mo benge grand prêtre place pe oyo ba pesa ka titre
titre honorifique en plein air ezalate mais babenga kaka grand prêtre akoma pe grand prêtre okita lobi ya lalaki ye moko omoni mama ndoto to vision mutu pa ko sala moye moko donc les faits sont kaka eloko za nango contre okolota na ndenge pa fou okomona ngo mais papa Simon Kimbangu biloko asala même na kati ya bible ezate eza na prophète te aleka na bible awa asala biloko papa Simon Kimbangu asala même Seigneur Jésus-Christ ye moko azolobaka oyo akoya na nsima akosala biloko agrave akoleka mais na kombo na ngai wana Jésus-Christ papa Simon Kimbangu ntango ye asala bamama na makambo ye soki aza congolaise to nigérienne to nani ça veut dire aza na obli ayebi te po atuna pe te azwa pe te ya kotuna te kindoki elekeli ye Olobi kindoki elekeli ye sikoyo fo sikoyo ça veut dire fo sikoyo donc asalir ne bandoki badwi ye comme délégué na bango leka pesa sango oyo na kombo ta Simon Kimbangu ayi papa Simon aza magicien te ye kana biso te ça veut dire quoi bazwi ndoki donc kuna na monde bandoki parce que omoni na bondoki toza na deux camps toza na basatanique na basatanisme donc basatanique eza bato bamona satana mais basatanisme eza bandoki oyo nde tomonaka na quartier bango bamona na bango satana te mais bazalaka bandoki bamagicien banani mais basatanique eza vraiment cour ya conseil d'administration ya satana sikoyo bakotinda ye zwa kaka mama mwana mwasi azoleka na nzela aza par exemple aza déjà na maladi oyo babengaka sida par exemple so azoleka na nzela alati propre yo koyeba te ke mutu aza déjà na maladi okolinga ye mpe bokangani ntina suka ntango maladi ekoye omoni keno nasalaki erreur yango mona nda oloba chaque fois poison batiaka yango na pondu te batiaka yango na matembele te mpo ozwa kilia te po mutu amilelaki fumbwa batia banzombo so aye opresente ofra papa ke sezela pardon tolia nanu mwa matembele wa batia si deja na milelaki mais so kaka otezela so afungoli kaka mofinu kamoni kaka eza soso to ngombe akoloba bon so mpe na lete omonaka mabe na alongola ekila orke lekwiti ya liboso akobeta deja liwa na ye ndenge bango baza basoso oyo batia poison olobi bango do baza basoso batia poison ça veut dire donc satana ye so mwamba mais eza na poison ya poison siko heureusement biso pe siko donc toza na ekila soso pe todama yango te okomprendre ntango toye papa ke sezela pardon la zona bia soso ya frigo naliaka yango te nga aliaka soso ya mboka ozomona ndeti nga ndenge natambola na bandako ya bato naliaka fufu te pourquoi namonaki l'effet bato basouffrir omona bato balamba fu batiaka bamasango ngai mpe nazwa raison naliaka fufu ya masango te po moyen na déranger programme na bango eza te nzela ya fufu ya masango a te masango bolia alors bo ndeti bango ça veut dire aza na kindoki na kati na ye ya konéglige d'abord papa kese nga nayebi te pourquoi nzete ya fimbo bakimangisi ezalaka bainsulte te tout ça parce que ya lobi o nzambe atali te yo démontré kasi yanga nayebi si yo ya lobi te omoni biloko ye azosala wana parce que azaka ye moko moto aloba biloko oyo donc soki asatana moto atindi ye te so aza ye moko donc d'abord atombe deja na kati ya berere oyo omoni makomi ezolobaka l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit ça veut dire eza makambo na ye te donc aza ni nani mais ayebi histoire ya tata Simon Kimbangu te papa Simon Kimbangu asala badémonstration oyo etikali éternellement na kati ya l'histoire ya baarchéologue etikali libela te nga nazoyebisa yo omoni biso na bokoko na biso eza boye soki moto akosi azala groupement noko na nga akufi il faut nga sikoyo na remplacer tant que chef de groupement so nakosi na kiti wana nakoumela te papa de ngenda ayebisi biso omoni kiti oyo navandi oyo soko oza Simon Kimbangu te kiti oyo yango natelemi natiki yango ya kovanda 3 jours te 3 jours te soki eza lokuta ya kovanda donc papa Simon Kimbangu kiangani c'est lui-même papa de ngenda c'est lui-même papa Simon Kimbangu ancêtre
Vous comprenez? Donc ya yebite. Biso nde to yebi photo yebi ça y. Mama ba to ebele lelo oyo moni balandi tata Simon Kimbangu pona mbongo bali ya mbongo. Dola na maloba. Mais baza ba défenseur te. Nazo mema ondongo na pire idéologie. Ya tata Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu ba mindele oyo batangisi biso alphabet à 26 lettres. Ba mona makambo. Ba vandanie. 36 délégations basava ba uta par-ci par-là na monde. Na 1986. Baya awa. Na bité ya zaki na génie. Peut-être maman na banga na mémé na Mukongo. Et na brutalité en regardant. Moi. Ça veut dire c'est que Fatuna nani Kimbangu. Fatuna nani Kimbangu. Basava baya maman na ebisi yo basava baya. Mais papa qu'est-ce que c'est? T'es expliqué. OK. Ça y est. Basava baya awa na RDC. Na sous l'autorisation ya NASA. Na oyo ba Apollo 11 na 69 ba mona awa. Ba mona papa de ngenda awa. Yo zalate eza histoire aujourd'hui. On comprend, ça veut dire donc quelque part une suffisance mentale. Mais l'expliquer maman aussi. C'est pas injure tendance. Té. Moto no surtout azan oubli. Ça veut dire po papa mfu maman zaloba ki villa ya wonso et sumu donc so muta bando bosana. Donc ça déjà masumu. Or que muto asala ka masumu ko maka déjà une suffisance mentale. Yango moni basala ki telema na matete. Hôpital à telema eza donc ça centre mental. Ezaka pona batama bo mate muto nyoso to azo bosana likambo. Fo ba meme na telema amela mwakisi. Po azonga normal. Basava baya. Bakutani na président Mobutu. Badu avion. Bakende badoliti. Na likolo avion ekufi. O eza témoignage ya basava. Ba dimension mususu. Papa de d'habiter to solo la bobanga te. Avion ka likolo bo. Po ekende badoliti. Tango basisi masolo, ayebisi pilote démarrer. Na likolo. Donc ces histoires faut ba betele. Nenga ba betele biso que Jésus qui sa yaka existaka pour la lobaka bonde ba betele biso. Biso pe donc to ndimi yangoti. Mais oh eza histoire présent. L'histoire papa c'est même l'histoire il y a temps présent. Eza il y a le passé te. Na futur to zela mais eza l'histoire il y a le présent. Il y a le présent. Je suis. Tié. Donc eza l'histoire il y a le présent. Verbe je suis. Ça veut dire on a comment employer verbe je suis. Oh Jésus qui s'est employé qui na Abraham. Oh nzamba employé qui na Moïse. Bake bazongi bakomi na nkamba. Wana l'époque Zaïre. Bafunguli mozoli. Ba consulter kora papa Simon Kimbangu na ba grand médecin ya ba congolais te. Na ba diplôme ya ba 52% te. Ya odela. Ba consulter kora papa Simon Kimbangu ba oki kere. Mais kere tango ba sala autopsie kere zalate. Mais ba oki kere sala po. Babi oh dit to mona. Ba consulter kora. Ba tel babi avec une température à 37 degrés. Batale. Tango bakanga tata Simon Kimbangu 36 ou 37 degrés. 37. Parce que nkamba basala ngona na 37 000 places. Il y a température à tata Simon Kimbangu. Kamba basala ngona 100 mètres ya longueur, 50 mètres ya largeur. Il y a 150 000 martyrs. Oyo ba kufa na komba tata Simon Kimbangu. Vous comprenez? D'abord bakendaki na déportation. Tant que ça va ba moni kora papa Simon Kimbangu ba fukami ba photo ezali ba image za na luka photo wana na oya na ngwa na luka photo tango ba vandisi batali balobi te muto alali wazanzambe muto alali ya ba savant ba savant baloba ya mais l'époque à Jésus-Christ c'était 3 personnes c'était Balthazar, Melchior na Gaspard. Mais le même Balthazar na Melchior na Gaspard ba yaka pe awa Nela Armstrong, Buzz Aldrin, na Michel Collet, bayaka awa na 69. Après peleto ya basava, bayaki, babi muto alali awa, izaye moko nzambe. Muta kufi na 51, neva na mabele apolite. Basu corne baye na ngwa des choses étonnantes. Et comme na beach, balongola na beach, bache gris
boro etombolaka ba biloko na mai wana po etombola cercle ya pasi mangma po ebwaka ngo na mai gri wana ebukana corps kaka ya ebembe po bolobi cimetière sala ke lokote ebembe sala ke lokote mais corps wana ebuka gri na biti ngobila awa etikala tilelo immobile tikala tilelo masuka pe mema tata Simon Kimbangu titin izaka wana tilelo tangu papa tangu siko masuni wana ebukani papa denga nazwa 4 personnes ba surveiller abi ayebisi wanga lebo tombola ngo batombola ngo pete oyo libende elembanaki bajwa koro wana bayena ngo kore koma na mbanza ngo soza na masumu soke simba ngo donc il faut tremblement kora mutakufa po mutakufa osala jwe lokote mais so simbi koro lengi akese na elongo le tokotaki bato banda kokota ni belé bakota mokolo ngo belé la tokende na délégation tokendaki mais bato presque bato nyonso basimba te kilongo omoni kilongo lelo kala kilongo ezalaki tango biso tokoti kilongo biso kutana na nzota papa Simon Kimbangu mais siko bacha siko serke eza wana ti so koti osimba serke ba fleur banini osimba serke pourquoi na matadi mayo tango bakomisi ko papa Simon Kimbangu so batu bayeba simba bande kosala nini papa ndenge bite papa tika molimo esala nini epema po batu baya na lingomba to te ya bango babongwana c'est place molimo esala nini ese kalmaki nde omoni batu bakotaka bombo calme ma parce que ba kalmaki tension ya molimo posoki te moto so akota na nkamba te kamba za ville sainte ata so yoka moyibi na sango kona lobi omoni te mais maman na lobi boya wiki ba memaki tina nkamba te mama wana s'il vous plaît une question kasi na nkamba eza na nkamba oyo azo ba mona ki na nkamba tanga komi na nkamba moni ba caméra cachée oyo basikana bato nyonso bakotaka yango sala ki bato bakomaka yolele bazo ba kamba bakoma yolele ya kamba te bato baza basikana ka bato kuna amonaki donc tochana kamba abiza na basikana la caméra cachée nzamba atalisinga nzamba alakisinga na kati ya centre bakimbangiste na moli batia ba caméra cachée ba caméra na se ya mabele ba caméra cachée na kati ya porte na bango ya liboso tango koti na église ya kimbangiste tango zo koti église kimbangiste batia ba caméra ya milimbo ezina ba caméra batia na kati ya église kimbangiste mutu nyonso koti na église kimbangiste na centre na ba scanner kaye ezana na scan moko ezaka na scanner kaye mutu koti okende église kimbangiste kuna okende na centre ba kimbangiste tango koti kuna za no kimbangiste ba ko scanner yo nzambe bisinga ozomona papa Simon Kimbangu ngane ozo o wabengaka nzambe wana azali nzambe te ezana caméra cachée te na bi na spiritualité te na spiritualité ozobwa kabilo esale mo te na boki on pona tika la libre pona mo lokole zo déranger entourage et déranger entourage dans la plateau pota mutu na ngezali mutu na ngezali te mutu na ngezali est-ce qu'on reconnaît obwa kibilo te na reconnaître que na boki te na kitisi yango te na kitisi yango te ozobwa te ko bwaka sabedi te ko bwaka sabedi donc na ozana on so besoin te donc eloko baboki bazana on so besoin te mais on a kitisi pona suka na woloke biso balobaka na monoko mboka bwakela na kwa ndako po bayere moko oramango so bwaki libanda batu ba olokotango baki yango mona bwaki yango na kwa pale po bayere mona olokotango omoni mama na kwebisa yo papa Simon Kimbangu bato tu bachola ye lelo baliaka kwanga na komba tata Simon Kimbangu balati ba veste mais ba défendre tata Simon Kimbangu te ba mususu omoni wana omoni lelo omoni bazolinga babanda ko défendre baolanda l'intérêt baolanda tata Simon Kimbangu te baolanda tata Simon Kimbangu soki ezalaki mpona intérêt babiso bona koleka su te naoleka su te donc eza intérêt bato baolanda vous comprendre ndeti mama wana petite sœur oyo ye azoleka donc ça veut dire satana ye moko atindi ye kende odénigre tata Simon Kimbangu ndenge satana atindaki bato baya ba dénigrer Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ c'est tant que Seigneur. Ba beta ba bomaye mutakala. Mutakala. Ba bomaye. Pourquoi pour ba dénigrer? Pour bango bazwa raison mais na suka ya dénigration wana. Ba kanisa ki liwa ya Christ ezalaki perte pona ba yekoli. Morke ezalaki avantage ya ba yekoli.
Vous comprenez? Donc, il y a yemine tata Simon Kimbangu te. Si Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, 50, kal na katika tuana, benga ki epe demo, finga ke demo. Bato bazalaka wana na seri wana pe mema sango keno te mutona za demo. Te mutona za maikari. Papa diangenda finga ye magicien awo. Loba biloko ebele. Même Jésus-Christ benga ki Belzebul. Loba pe biloko ebele. Même Satan ye boko a insultant Nzambe o ya sala ye akita na se. Donc yépé asa idem. Ça veut dire asa ko scanner obetango caractère kamba. Te na so nkambe za na scannage te même sur le plan spirituel. Nkambe za na scanner. Ça veut dire quoi? Yepsanga sko bosoki donc ba ko scanner moto. Bon, ils ont le papier ba scanner ka moto po bazwa identité. Donc identité na yeti. Deti tout ça la ba photocopie wana. C'est donc ça scannage. Ali po bazwa copie po donc basala ngo soki oyo batu bazana ngo besoin oyo ezo senga bosenga na millier wana yango nde bakosala ngo siko ya azalaki na Nzambe siko bon tango bo ya lobi ke azalaki na Nzambe asoka kaka mungongo me amona ye mutu te aoka kaka mungongo si mungongo pe ya Satane kolobela yeti ya bia ebi ndenge Nzambe alobela ka te na ko bisa yo mama Paul abengi bango ba faux prophète. Mes brebis attendent ma voix. Pas que n'anga ba mbongo na. Ye pa yebi mungonga mutana. Biso to yemba kanzembo moko mutu fwa sosola mingongo za mibale. Eza Satana na ya Nzambe. Siko tango ezo lobela yo. Omoni ka Satana tango ayaka na makambo na ye. Papa kese. Azwa na forme flatterie. Tenga na yebi yango te. Oyebi yango. Eza pete. Est-ce que beza ba tususu ba témoigner ke ba mona ba kufa na nkamba. Te. Nankamba cimetière za parce que nkamba za la mboka. Ba mona pena o yabu na ba manifestation, ba kimbangiste msupi ba. Na komso mama RDC ba mona ba tu ba kufa ba mundeko na kufa amoni na. Mais na ebiso RDC ngo zo mona RDC za monde mobimba. Batu tout ba kufa na monde bazaka nde na nkamba. Ah bon? Batu tout ba kufa na monde parce que source donc c'est comme un cimetière. Source ya monde. Source ya monde za RDC. Ozo témoigner OK. Nazo bisa yo mama nazo bisa yo source ya monde za RDC. Parce que tango bazo lobela lo la paradis nkamba. Parce que mutu na ta kufi na Australie ta kufi wapi? Il faut oyaka na nkamba. Oyaka na nkamba. Na mabe. Non, mutu akufa na mabe akufa na malamu oyaka na nkamba. Parce que pour jugement na de salamité. Jugement na de salamité. Jugement na de salamité. Batu nyoso tu baza bloqué. Mais est-ce que mes temps on a vendu à Nazala Mabe, Nazala Mutaliboma, pardon. Okay. Pardon, Nazala Mutaliboma. Na kufeli na matonge. Ma famille la biso ba oya. Vous comprenez? Mais la femme Mutaliboma. Ba betanga mwa kara. Mais so na kufi ou bien le lobomi Mutaliboma, famille ne ko ya ba dédommagé me ko sali. Vous comprenez? Mais ça Mutaliboma. Donc so mutakufi. Chez papa mfumo alongo alobi boye. Batu nyoso tu balo bana bango mais rendez-vous zaka na tumpa po nzele zaka moko. Ya wana pseko touche meme na nkamba. Nzele zaka moko nzela wana zaka nkamba place Nzamba vandi. Lelo te. Disciple papa Simon Kimbangu mama Mikala abetela biso lisolo moko na raconte la ba jeune. Alobi tata ba vanda boye na moto 3 ans après la mort de tata Simon Kimbangu. Ba vanda boye na moto bamona tata Simon Kimbangu bima na moto. Alobi tata Kimbangu waiza wavova ngudizi mambo. Ngudizi mambo. Alobi Noé ayaki kotonga masuwa. Batu baboyaka kokota. Menga na yena tonga batu balingi te mena otonga. Na tangu wana Amerika yopanzana. Amerika yopanzana ba indien bakoya koluka corps na nga na nkamba. Ba avion ekoluka place. Na tangu wana nde mokili mobimba ekoyeba kinga nazalaki Nzambe. Tata Simon Kimbangu. Lelo oyo batu mingi tout parle de Simon Kimbangu. Parle de Simon Kimbangu. Ba ebi Simon Kimbangu te. Mona panda boy na palo mona kana na Holanda mutu na écran. Na Holanda mutu na tana lobia. Boli na bino ka kwanga. E bino boy ebi Simon Kimbangu te. Simon Kimbangu azana bakolo na ye. C'est nous biso nde bakolo. Na lobi na lobi de commencer ba kisi boto kitamale malamba abakisi alobi boy que à mon avis papa Simon Kimbangu kianga ni avandi na kiti na lumière epela makasi ebeta makasi mais lumière wana balobi batalisi kaza vraiment occultiste. Mais attendez, ce qui manque c'est bato na ko beta ba mbunda bato bazo sepela bato bazo défiler mais na tona kiti na tona komi na ce qui manque c'est zaki molili
ezaki molili na centre Kimbangiste ezaki vraiment ténébreux mais la kati ya molili wana naza na capacité ya komona batu bazobeta mindu bazobeta mindule bazosepela bazobina bien aimé dans le Seigneur et les kela kinga makasi na kati ya molili bakimbangisi bazobeta mindule directement nzambe abisinga tala kuna suka zo lakisanga sika papa simo kimonkianga nazalaki atie maboko ne a pointer na église kimbangisa na liboso parce bachaki kita papa simo kimonkianga na bango na benga nzambe na bango nza singa fixe mus notala papa wana zanani on atala na miso normal boye na miso bomoto na biki wana ezali papa simo kimonkianga ndo babenga ka nzambe na église bakimbangiste nzambe singa fixe sous miso natala wenzo nzambe singa fixe sous miso natala subo na nzambe na zomona kaka simo kimonkianga ni nzambe singa fixe sous miso makasi nde nzambe yakufungula nga miso molimo tongo na fixe miso na moni simo kimonkianga na vandi azaki rempli na lumière moko ya makasi lumière moko boye na kati na ye azaki entouré na ba puissance ya ancêtre na lumière ya molimo mo sans douter mais na lumière à Lucifer azaki lokola représenter à Lucifer donc avanaki na kiti mais azaki nzoto na ezaki azaki entouré na ba namonaki ba mitu ya batu namonaki ba squelette kana nzambe te so dans le boatangi mukanda dans te balobi au commencement Dieu créant le ciel et la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière mais il y a le bien on papa Simon on a lumière. Dieu dit que la lumière, Dieu vit que la lumière était bon. Dieu séparait la lumière avec les ténèbres. Donc lumière c'est Tata Simon Kimbangu. Oh yo Genèse ezoloba. Balobi Dieu vit que la lumière. Sokotangi na Jean chapitre 1 de 1 jusqu'à 5. Entre 4 et 5, au moins on a balobi lumière lui dans les ténèbres. Mais ténèbres y est bâti lumière. Mais lumière c'est qui kana kata ténèbres. Donc papa Simon Kimbangu elle est la lumière du monde. Ma papa, on dit qu'Apocalypse pézoloba que le diable a se transformé en l'ange de lumière. Le diable a se transformé. Au moins on va dire ah ouais. So ndeti ngala lata numéro 42. So na lati 44 ndeti ya petit frère na ngambongo. Na ba notambola différent na notambola na ba notambola ngona ba marque mobo ya fou. Donc ça veut dire donc ça veut dire qu'on dérange d'abord la marche. Na moulay et on dérange d'abord la forme na marche et donc on dérange nga. Vous presque batu ba comme on a lokola na obaka. Or que te na souffrir ndela makolo. On nenge sikozo mona bango bazawana. Mais na so maman l'histoire oyo nazoloba aho. L'histoire à Tata Simon Kimbangu c'est l'histoire fraîche. Il y a temps présent. Oyo est érotique l'histoire. Oyo ça veut dire pesi ba archéologue musala. Et pesi ba chronologue musala. Et pesi ba théologien musala basala betide. C'est l'histoire de Papa Simon Kimbangu. Tout wanozo mona wana. Donc azo tomber dans les ça veut dire fois tuna. Qui est Kimbangu? Ba expliquer. Nenge pelelo totuni nani Jésus-Christ ba expliquer biso to comprendre Papa Simon Kimbangu aye ayibisi ba mindele ba moni aosa na kombo Jésus-Christ ba tuni yo bokutana ki wapi. Ata Simon Kimbangu abimisa Jésus-Christ na miso ba mindele place ba kutana ya des photos. Oh yo abimisa pesa ngo ba mindele zaliti. Mais merci beaucoup papa que c'est tout la nana vidéo mi balé to zo sur omeli pema. Transpiration. Mais climisa non. Transpiration. Mais climisa. Transpiration. Régie à vous. Simon Kimbangu oyo azana nkamba. Yé wana mindele babomaki. Simon Kimbangu o mindele babomaki ndoto na ye za na Belgique. Za na Belgique. Et pas ba Yannick Kayenga. Yannick Kayenga place au sali en tout cas aucun oboka mi c'est pas ya père. Boka mi c'est kuna Yannick Kayenga. Nsoto neza awa na Belgique. Kana Belgique o biso za. D'accord. Simon Kimbangu abotaka? Abotate. Merci o suko eza mo amkete za papa mkolo loko ayo. Lem so papa pe alekio mkolo akoza vie na yo. Aobeta lisolo azolobela journaliste ke papa Simon Kimbangu nzoto na ezalaka na Belgique. Suko o wapi za ya solo nzoto eza Belgique ya solo te aza nzoto eza na nkamba na insulté ta azoba na insulté ta azoba so bokuta na ye ata na nzela bo epse papa kesa epse ki ozana buzoba ozana buzoba so bokuta na ata na nzela s'il vous plaît yoka
Pardon, pas kesi. Bon, na komo message bataki mangisa bani ko finga mikolo mingi yo poko tina makambo. Te nga nazo finga sabe nazolo ba o eza vrai. Attendez, pardon. Omoni nani eza zoba? Pas kesi, pardon. Merci. Buzoba na zoba eblomi bale. Buzoba ezalaka nde na nzoto ya zoba. Buzoba eza na nzoto ya zoba. Papa o mkolo la njala. Ayebite. S'il vous plaît. Ayebite. Hein? Obenge zoba. Zoba ça veut dire donc azana buzoba. Ayebinete. Ayebite. Nazo démontrer siko biloko nga na lobia. Bon démontrer buzoba. Ah, OK, merci. Alors tata Simon Kimbangu nzoto neza na Belgique. Soki eza na Belgique na mise nini? Parce que ça na ba archéologue baza ba chercheur baza. Ba Kimbangiste pe baza na Belgique. Ba Congolais pe baza na Belgique. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il faut donc ba okende kuna ba mona o ya lobi. Nga na lobi l'accord de papa Simon Kimbangu eza na Nkamba. So batu ba ye to komi na Nkamba délégation papa za. Au fungula cercle. Ba omona ngo. O ya lobi. To salaka awa na papa Nkusu. Papa Nkusu il parlait mal de papa Simon Kimbangu. Oh Simon Kimbangu akufa. Oh wana bino bomona kana Nkamba so bozui marteau, bo beti ngo bar de faire ko bima. Mais tango akoma na Nkamba changer langage. A changer langage. Donc ya komi na Nkamba te. Balobi boye parce que sur le plan juridique et loko nyonso moneli yango preuve, o moneli yango preuve te, ba critiquer yango te. Ça veut dire faut mona preuve pour critiquer. Yango balobi tout affaire se règle là devant 2 ou 3 témoins. Mais yé akoma na Nkamba te a vérifié te. Malaboko il commence ya ko pesa forme affirmative na bato. Oh ya vérifié te. Yé psanga siko ba ko benga ina. Yé psanga mutu aso ko confirmer loko azan exact. Soka za na ba image. Aba pesa ba image. Donc biloko to lobi wana ezana support moko te. Oye ko montrer que quoi tasi manga za na Belgique. Ezate. Hein? Yango na yebisio ça veut dire mutu oyo aso ko pesa. Donc loba ke aloba ngona forme moko interrogatif. Hein? Donc tu comprendre que luka yeba. Mais lorsque commencer à affirmer, il devient zoba. Akomi zoba. Même attends la tribunal sur le bique non, Kingandi azalaka ba okata procès. Ba ozela Kingandi ayi. Bongo te. Mais siko oyo ya yazolo bazoko confirmer biloko. Terre à terre. So pe donc tanga classe maître on attend ça bien te. Ton professeur on attend ça bien te. Hein, des blagues avec qui combat tata Simon Kimbangu. Keba. Tata Simon Kimbangu mama ngai mwasi kimbangiste. Ngala bundi. Amoni ba azana ba pota awa. Azana ba pota na nzoto. Pona komba tata Simon Kimbangu. Biso to alokola ba pierre. Donc tout ça ba angelo défenseur. Oh to bunde la makambo. Pour batu ba comprendre la réalité. Ba yeba que no en réalité za la kiboye. Tout le monde n'est pas kimbangiste. Oh mona wote kimbangiste boy. Bazo e batike na wenza mateta okuka ko disikite. Biso zu bataya ko bisa batu. Ndebo la liboye. Nzamba sawa. Nzamba vandaka na Nkamba tuzu taya ko yebisa batu. Batu bake bavandi mi balemisa tote. To suspendre na bibo suspendre na l'église na bino. Mais tata Simon Kimbangu. Donc mutu oyo azana preuve te sur le plan juridique ba ko bimise bo ba bise yo longwa yote. Siko ya za preuve. Kasi to apena batu na Belgique. To na ba Kimbangiste bele ba na Belgique. To na ba Congolais bele ba na Belgique. Après ça bango adresse à musée ba ke ndosala contrôle. Pas question le bimo minga tal na yoki ya. Ah, merci. Parce que la kotu na mutuna. Comment nga leo na kimya na poser. Nga pena za poser wana za esprit ya tasi manga za kati na ngai. Poser au sala te. Ah que c'est na plateau na ka oyo boloba ke basi manga za lem so amona ina kisangani msuna lumashi misusu na Kamba misuna bandundu bat mamona partout. Eza bino bat boloba na plateau na ngai. Siko soki yepe alobi ke njota pasi Kimbangu eza na Belgique eza na Nkamba bino bobi eza na Nkamba eza bisika nyonso. Lorsque azalaki vivant azalaki partout selon des bopesa histoire. Bosko nenga kufia koza njoto ne koza partout. Njoto ne za partout. Nenga kufa njoto ya partout. Nenga kufa donc corps eza na Nkamba. Mais bino esprit na ye eza partout.
Na tunia bino te mutu bolobaki awa ke abimela roi ya Belgique. Abimela roi ya Belgique. Katsabi non. Te. Mais tant que na kufela ndela prison na Belgique. Te tozo ko confondre maloba. Tozo confondre maloba. Papa Simon Kimbangu abimakati lelo. Abimelaka batu viva. Mais corps wana eza na nkamba. Po corps wana eza symbole. Eza bendele. Donc soto yembaka bendele seitelama. Mkumbwa mfumu Yesu Kristo. Nzaya yo siya kutaka na mumongo. Wasila. Watu sila. Na nkamba. Place bendela mukili mobimbe botelema. Point de repère. Place oyo ligne ya méridien de Greenwich eleki. Tala mama. Tata Simon Kimbangu anza amusika. Biso moni so to vivre boye. Tata Simon Kimbangu. Mais yakuba kisamsusu poto kita lobi que papa Simon Kimbangu abota te batuni abia bota te. Te ayebi makambo te. Ayebi makambo te. Atuni pete. Abota te. Te. Moi mais za peka ite Te. ba bango. Te. Bana papa Simon Kimbangu baze bana nokone. Kasi noko na bango komunena. Noko komunena. Yo ndo tuna keso tonga na tuna. Te bango batu bazo le befo ba perception pe kombo nokota. Mais maman mwila zaki mosiana. Te mama mwilu na koyebisa yo. Mama mwilu azala mwasi ya mipata mia mbongo. Kasi kombo lobi. Alors pardon. Mipata mia mbongo na mama mwilu bazalaka na mwana moko. Abotaka mwana moko. Mais yango tende eza gravité. Mama Marie azala mwasi ya Joseph. Yango tende eza gravité. Eko grave makambo. Mais comme mubeko ezalaki, bino ba Philistin, bino ba Hébreu na ba Philistin bo bala na te. Yango epoza liwa ya Moïse, ya Samson. Abino Kimbangu. Tala yo fo bala mwasi oyo, po oyo. Donc utaki ne côté kuna. Côté moko. Faut joyer parce que zaki esprit oyo zaki na mama moyi. Il faut zonga. Ndenge Isaac ayebisi Jacob. Jacob yo fo zonga kuno ke ndoko bala mwasi pa ya banoko na yo. Awa te. Ba oyo bino na bango makileza moko te. Ekobebisa forme. Fond ekobeba. Na songi. Mais l'histoire yankamba ya yebi yango te. Le premier chef coutumier oyo abanda na nkamba. Donc les chefs du village, il était des nôtres. Parce que ça musuko mutabandondo. Vous comprenez? Wana mkomso to lobelango. Parce qu'ils étaient tous des bangizela. Ndo moni babenga ki bango bisingombe, ça veut dire bayaka. Vous comprenez? Ça veut dire bayaka. Donc l'histoire azana muté. Azana histoire te atanga kyangwa. Nana ipsaki professeur on appelle ça histoire na ni kombo naye. To saki na professeur Eli Kyambokolo. Eli Kyambokolo akoma lettre, akoma journal moko, albi Simon Kimbangu ifi enganga kisi. Mais tangu tokene na nkamba a changer ki rubrique. Vous comprenez? Mais akoma déjà professeur Eli Kyambokolo, c'est un grand professeur na faculté lettres, le département l'histoire. Akoma lettre. Ba pape chez nous da trois ba ya awa. Ba yoka sango. Ba awa ba fukamela tata Simon Kimbangu. Ndo mona kandako o totonga na nkamba. Pape chez nous da pape ya orthodoxe. Ndako mona ba koma chez nous da tout sengela ka zonga. Ndo moni lupango na ba basalela kai. Grand marabout, les grands prêtres, ya ba musulmans avec impact na idéologie. Afukamela papa Mfumolongo. Afukamela papa Mfumolongo. Abi nkambe za garage de la paix. Là où il y a la paix, c'est le Salem. Place Melchizedek Azala qui est roi de paix. Mais il y a benga kiango centre d'accueil, point de repère. Grand prêtre de Gola Marabout. Ba grand prêtre chez nous da. Ba ya awa. Ba kutana na maso. Dans confirmer les lots, ba papa Simon Mangabota. Nani? Apa Simon Kimbangu bana misata. Bon temps tolobaka na Bible. Jésus-Christ c'est le fils de Dieu. Kasi mwana nzambe, kasi nzambe pa botaki mwana. Yesu. Abotani. Yesu mwana nzambe. Yesu mwana nzambe. Kasi Yesu obenga nzambe tata. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tolo bana msuni Yesu nzambe na sema bila botene. Nani? Merci. Oyo tozwango parce que tant eza muketi. Bonne explication.
Oh, donc ça veut dire faut zongo vraiment tamu bimba. Et bon on a expliqué pourquoi abota été. Et pourquoi koto abotaki. Pourquoi qu'on abotaki te pourquoi. Na biso moto nyoso to aza espion. Donc à s'exposer à rater. Azalaka à l'air. Je sais que c'était en l'air. Ça s'exposer à te pour akenda ko zo eloko o jako ba yibaka na maboko Isaac. C'est quoi fait zonga pour la kaji eloko e zonga. Aïe c'est zawe e zonga mais e zonga na kimia te e zonga na matata. Merci. Merci. Temple et Panzanaki et loko wane bima. Merci. Torosidia émission toi ba pourquoi papa Jésus abota te papa simango aboti. Te Jésus qui sabota qui te kuna koto aboti. Bana Jésus qui sabota. Même so bana Jésus qui s'il vous plaît papa kese. Te men na kana peso bana ma question s'il vous plaît. Mais na kana peso komba bana Jésus qui. Parce que le temps est bello lobby. Ya la lobby to ko kato ye ba po ani Jésus abota kite. Koto abota ki. Bon, na koto abota pe to luka to ye ba. Na bana ni papa simango aboti bana ebele. Tina bana baleke belé ba kabwani pe na kabwani. Merci. To komi na suka émission mot de la fin. Merci mot de la fin. Ngai papa qui est tant que chercheur indépendant dans l'histoire des origines. Makambo na ngande yango na elaka. Makambo en tout cas lelo na moni epesinga mamwa mo eloko mo boye na kati ya corps na ngai. Mot de la fin nga touche même na nkambo. So ça la preuve te ko loba eloko te. 085 94 25 598 085 94 25 598. Merci, abonnez-vous et partagez cette émission. Ciao. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mopondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Lipamboli oyo mona na